Rendez-vous avec émission Yassika. Concept Yassika. Rendez-vous avec Mbote mipai nyonso bozwami nyonso bozolanda biso na ngonga oyo depuis les États-Unis, l'Europe, l'Afrique et plus particulièrement o balandaka biso na partir ya Suède na moni bongo ndeko te madame Thérèse Kapajik avec la fondation Thérèse Lisungi na pesi mbote na Sylvie Colette Kamani na pesi mbote na bana oya biso nyonso balandaka biso na KM TV. Alors lelo na elibino masolo ka ndenge boyebeli masolo o etali mboka ya Congo, masolo etali République démocratique du Congo, plus particulièrement na domaine politique. Ndenge bo utaye kolanda mokonzi ya mboka apesa kibongo message na ya le 30 juin et puis wa personne qui ba congolais nyonso to passer journal le 30 juin na méditation bon moi mon pe na komona que le même le 30 juin ezaki bongo jour moko ezaki sacré et sala ki équipe nationale na biso ezali bongo ko participer na CAN 2019 na mboka Égypte et sala ki o ba benga ki exploit ya ko permettre pe bango ke ba kene na 8e de finale et le même le 30 juin d'un côté le chef de l'État sengaki méditation, de l'autre côté bandeko ya lamuka elongo na to éviter surtout le balamuka to la ni groupe nini parce que coordonnateur ya lamuka ezali bongo Moïse Katumbi Chapwe ya pesa ki mot d'ordre te mais ezali bongo ndeko Fayulu na muzitu basengaki basala ki bongo babenga ki marche ezaki interdit par mokonzi mboka mbaki na balabala pona ko créer moi bambilinga nango wana na nyonso wana nde masolo tokobeta lelo nazali ngai moko te nde bozomona décor na sima nazali bongo na kati ya secrétariat général ya l'Union pour la Nation congolaise parti cher à l'honorable Vital Kamerhe wazali bongo directeur de cabinet ya chef de l'État nde biskapi na ye na kuti bango bazali je crois na mukona bango ya réunion et pas wapi tokobeta masolo o nyonso elongo na moko ya ba cadre ya parti o cher à Vital Kamerhe ezali bongo le coordonnateur Papi Joseph Okata. Bonjour. Bonjour Maman Sylvie. Moi Mboko Kata, tomoni le 30 juin oyo mokonzi mboka senga ki méditation mais tomona ki bande ko na biso ya lamuka bango balobi bazobi mananzela pona ko senga lisusu vérité des urnes yoko sila te. Le 30 juin 1960, le 30 juin 2019, ezalaki 59e anniversaire ya République démocratique du Congo depuis tozwa Lipanda. Alors, journée on ezali journée oyo to commémoraka date wana otala nyoso elekaki. Alors, ba oyo basingaki indépendance, il y avait pas un licencieux parmi eux. Ezalaika ba autodidacte formé dans le dur école de la rue, mais o bazalaki conscient, déterminé nane ba pesaki biso lipanda. Kotala lelo to komi na ba docteur, ya ba thèse na ba discipline nyoso. On n'arrive même pas à kosala oyo 1/10 ya batwana basalaki. Na mutuna oyo tuni ya bandeko na biso ya lamuka oyo baboyaki ko obtempérer mot d'ordre ya président de la République. Président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo asengaki ke comme ezali 59e anniversaire a wana Kinshasa to lekisa yango na méditation po ye akendaki ko passer journée wana na bandeko na biso ya Djougou. Oyo ba konetaki ba massacre ba makambo ebele akende ko se compatir na bango. Alors biso atotikala ki faiki to lekizango na méditation po tozala na commun accord na bandeko na biso wana. Bon, to benga okaka lamuka na ndengo lobi wana mezaki regroupement ya bandeko na biso ya bandundu. O bazaka na lamuka muzitu na Fayulu, bazali na perte de vitesse. Pourquoi? Parce que bayebi ke bazana batu lisusu te, batu ba comprendre. Pour la ni batie marche le lote mercredi. Pour la nuit, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Pour que ko permettre bango na date wana te. Alors politique et spectacle toi on a besoin d'en côté. Biso to uti na opposition, baza bato to yebi bango. Tant to esaki bino ke bako sala eloko moko te. Ba okoka pe opposition te. Pour yebi pe opposition te. Bazala qui soit baza la dynamique de l'opposition où leader était Vital Kamerhe, soit ba ken na rassemblement où le leader ezaki Fachi.
Donc bango nan batika ko diriger opposition te. Tout ce qui s'est passé dans l'opposition, biso nde to bandaki ko arrêter ba stratégie wana. Biso pende to bandaki ko bimisa bat na nzela. Voilà, bah, comme il a perte de vitesse, et heureusement, on se comprendre. Bango, bon, bisa bango qui va marcher lobby. Parce que net itoza awa toko kanga mututi. Sala nyoso lingi, mais na ko respecter kaka mibeko. Marche toko boya ngo te constitution et permettre ngo. Alors, ok na sima ya marche wana. Et bon bana kinde discours wana ko senga azwa place ya ndeko lenga nkoi. Parce que na lenga nkoi yango pe aza déjà fait mandat. Yo lingi ko kendo continuer na loko to bimisa ki ngo na circonstance moko bo na Saint-Sylvestre. Si ko continuer na ngo na nini. Alors par là ba nyonso ba comprendre. Baninga na ya la muka bazo senga yeki akeno mona fachi na moi. Atika ko kendo mona na butu. Deko kata nazomona bino nde ba o boza psiko na pouvoir parce que INT zali moko ya ba parti ya cash. Yango to lobi boye ndeko fayelu babimaki bongo na balabala bango batoki bango balobi botindi ba soda babeta bango fayelu alobi Félix akokai ko sala bango boye te bino bolelisi fayelu mayami se bimi na quartier 1 politique ya spectacle mama yo yebi biso tozalaki na Kabila awa Kabila zalaki na 21 services ya torture affiliés na ANR mais toi fronta Kabila a Pekisi eloko pe to sali yango le 19, le 20, le 21 janvier 2015. Tito lobi loi Kabila kolekate. Opposition batandela kango mbote mbetu te. Opposition za affrontement. Okolela pona nini? C'est ko yebi eloko zo salate. Ceux qui ont décidé que ko sala et que mibe ko et que ba bazo diriger ba ko sala te mais affronter bango. C'est ce qu'on appelle l'opposition. Alors oyo ya évité so galinga kinini. D'abord il n'avait même pas les gens. Police yé moko face à face na ba leader yango ya bandundu sans les gens ezalaka bongo te tango biso tozali ko bima na nzela okomona ta leader na biso te parce qu'il est couvert par la population tozali ko affronter de la police ya Kabila na 21 services na torture c'est comme ça qu'on faisait donc il faut comprendre baza ko yekola baza ko yekola memba lobby bako fait liboso za yekola bapo tozo yeba pété authenticité ba mukanda ngo so peza solo parce que bango ba lobby ezali bongo ba oya bango kaka me yangambo Moïse Katumbi nde babimisi mukanda wana eza mukanda ya kala bango batikala ko senga mokonzi mboka demande wana te abezali mukanda kabino pe batakash bozo profiter ngo oliebo 6 makambo boza nango na FCC c'est que science vraiment développer ba point de presse vidéo là qui ça partout azo tanga tout ça. Donc, ils ont développé la science. Alors, toutes ces additions. Et Nakolobanet Mukonzambo Kalobaki, Fayou Azali, député national élu. C'est-à-dire Azali 5e dans Lukunga, le premier Zalaki Ndeko Eliezer. Alors, ceux qui ont moni qui ont la proposition Morakosala, c'est Azuka qui mandat pour Nayango. Tous ont besoin de la proposition. Au nom de la démocratie, il peut proposer tout ce qu'il veut. Au nom de la démocratie, personne que ça ne profite pas aussi na peuple congolais toki koboyango. Ndeko kata tozonga na o etali bongo gouvernance o ya bino parce que to lo bango malamu cache des ali bongo na pouvoir. Mais tozomona lelo tokomi déjà na mois de juillet jour pour jour esali bongo 6 mois. Uta mokonzi mboka ndeko Félix Tshisekedi akomeki bongo mokonzi mboka mais tozomona mboko tozokende gouvernement ezalité. Toza bongo on dirait na ba premier ministre Mibale moko sortant moko entrant remise et reprise salamate gouvernement pe ezobimate mais balobi bongo Joseph Kabila nde azosala bongo ombrage na Félix Tshisekedi pour akoka kosala gouvernement te peuple congolais ba kozela gouvernement oyo kino wapi. Joseph Kabila est déjà conjugué dans le passé. Mokonzi mboka comme na Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, ils ont le pouvoir, comme on a la moto, ils ont le pouvoir ombrage. Mais au nom de la démocratie, parce que Biso Tozali va respectuer un texte. Tozali présidence, bande qu'on a Biso, sa campagne qui na ba députation. Alors, Kolandi Samanandenge, constitution et lobby. Voilà pourquoi Tozali na ba pour parler wana. Peu importe, tant haut et bango va comme la pour parler. Mais à Koloba Ketoti, il y a un poste régalien. Pour accomplir l'idée na bango machiavélique, là ça ne peut pas se faire.
Kata tozomo na FCC quand de besoin bakotike ba ministère régalien te total bongo to moni Sénat et que nani par Assemblée nationale et que bongo na FCC na ba gouvernorat ya ba province là d'ailleurs n'en parlons même pas, c'est pratiquement le FCC a pratiquement le 90% de villes de la République toké na awa parce que to ko kande ko Kabila poni bongo Alexis Tambwe Mwamba lokola candidat président na Sénat. Est-ce que Moutuloko la Tambwe Mwamba a comme sous président du Sénat? Est-ce que coalition Obino Bozo Saloyo? Est-ce que peuple a constatation a confirmé notre commune sous Tambwe Mwamba? Moutou a piétiné justice Yamboka O. A comme sous président du Sénat? C'est ça le choix de Kabila. Ngana ebisaka bino ke Kabila oki ko pone loko ya malamu te. Tango akena ko pona mabunda qui est rwandaise d'origine. Naisaki bino la lobby Kabila impossible à qui kopona muto malamu. Ake kopona Tambwe Mwamba oazana problème même na niveau international. Ndake kopona ils sont c'est béni oui. Alors pour nous c'est un non-événement. Ce qui nous importe c'est le peuple congolais. Bisonde tozali na présidence, le problème c'est la tête, c'est leadership responsable. Yango ne biso tozanango. Bazwaka ba député provinciaux nyonso, bazuba nationaux nyonso, ils se sont autoproclamés ba mi pesi ba sénateur. Ça à quoi yosani? Quand on montre que discréditer Zali Bongo au pouvoir, il y a Félix Tshisekedi parce que Kozala Bongo, le quoi balobi qui est Tambwe Mwamba candidat. Na Sénat Zali Bongo FCCND bazali majorité. Tous hommes déjà Tambwe Mwamba comme déjà président du Sénat. Parce que Kozala, Tozala Mokonzambo qui Zali Bongo Félix Tshisekedi et toko comme un président du Sénat, un homme qui est sous les sanctions, il y a Bamboka Bapaya. Est-ce que écopé sa crédibilité dans Mboka Nabiso? Dans ça que na lobby, on a Zali choix ya Kabila. Bazwa qui ba député provinciaux nyonso. Bah député professionnel de Elisa Kaba sénateur. Déjà tout était déjà bien calculé. Alors Toki sous le cash vous étiez distrait. Qui a distrait d'un c'est Kabila qui avait organisé les élections. Seni Ezaki à Kabila. Cour constitutionnel, il y a Kabila. Assemblée nationale, il y a Kabila. Bangonde va organiser l'élection. Comme Bamona qui est à niveau présidence va triqueter parce que le peuple congolais a déterminé, ils se sont accaparés dans reste. Donc vous allez distraire au moment où vous avez organisateur madame. Yo yebinet makambo. Les cas que nous tous nous avons subi ça. Alors voilà pourquoi je dis que pour nous c'est un non-événement. Ce qui nous importe nous c'est la présidence. Ozomona, ceux qui bangonde bazana signature, ba nommer comme ministre. Ne vous en faites pas tout ça. Mabunda on connaît pourquoi il est là-bas. Ameka qui ba au mona du peuple akenda qui peuple a toujours qu'on veiller. Donc à aucune seconde tu vous allez distraire. En aucune seconde, beaucoup de la distraite, mais les autres banques, ça peut placer dans moi qu'au banga. Donc, le peuple, à chaque fois, qu'on rappelle dans mon condition, que le peuple d'abord. Mais dans le cas, le peuple d'abord, on a ceux qui l'ont autorisé le gouvernement. Tous ces exemples. Tous les gouvernements, Tomoni, Moutoloko, Thomas Loua, Kazoni, ministre. Tomoni Lambert Mende, Azoni, ministre. Tomoni Batloko, Abakoko, Nyangi, Bazonga, ministre. Tomona Batloko, Basile. Tomona Batu, Bilongi, Onyon, ce peuple, à l'Inko, Monatana, Bazongi, les sous au nom du FCC. Parce que le but est un moment, mais Ali choix à Kabila. Pena, oh, Taliba ministre. Ce qui Kabila pas passé, va combat Batona, donc, ndeko, moi, Namboka, Félix, Tshisekedi, Zalibo, Mokonzamboka, à Konzima, parce que Ali choix à Kabila. Libosono, Nangai, Naebisa, on a ningo le but que peuple à Zobanga. Peuple à Zobanga. Peuple, a affronté Kabila comme président de la République. Avec tout ce qu'il avait pour nous torturer. Kabila a causé 6 millions de morts. Mais il y a 80 millions. Le peuple congolais, même si bomi 70 millions, 999 000 Congolais sont à côté de la Bengana. A Bengani, a plus forte raison de lois sur la présidence. Alors, madame, Kabila Meka qui a imposé choix au Yemoko Yebi na primature. Jusqu'à ce que ne vous en faites pas. Étape yango to koti. To si to yo kani déjà pour na ba poste et tikali ba animateur. Oyo azako fait, ça dit visage oyo azali ko fait fâcher peuple congolais. To ko signer yango te. Sur ce point là, zala na okima voilà pourquoi moni ba mende ba si ba yeba ki déjà que awa blague sili ba komi ko luka ba koma ba gouverneur. Ne t'en fais pas madame.
tous on a besoin ya batu ya sika. Bien que choix à Kabila et pas à Kabila, et là comme malamu ekiko bimate, mais c'est nous qui sommes à la présidence. Ndeko kata kando ozolo bake menda mona ki na ki ministre ko simba to ki gouverneur. Nde place problème ezali yangwana. Koto amoni simbita akei mendo akokaki ko kamba o etala ki bongo communication na ndenge sengela kite. E bokani seta ko kamba lelo soka bimi gouverneur ko kamba province wana na ndenge sengeli ezaka bazoke ko bata mais pibino bozotala bango na miso. Après 3 mois, tu vas interpeller le gouverneur Wana. Moutnamutu akoya ko répondre devant le chef de l'État pour l'affectation. Il y a des moyens sur le côté de la province d'Abango. N'étant pas sur ce point-là, madame, il y a un épisode dans le lobby, les poissons pourris par la tête. Ce qu'on a laissé aller sur les Alaki dans la période de Kabila parce que lui-même était mercenaire. Mais maintenant, nous avons un Congolais digne de ce nom, à Zawana, pour la réseau de développement. Il n'y aura pas le temps à se distraire, madame. Ndeko kata avant aussi ça na limite au peut s'appeler moyen non le cambo balobi que balobi Félix Tshisekedi azali bongo a exagéré bongo na ba dépenses na nous coûte à kokisi une année assez à consommer plus de 90% ya o esengela ki asalela na esika o ya zaleli peuple pas comme mon abi et bango pe ba comme koliaka lokwa ba o to bengana ki Oebi ba éditorial o ba komaki ba biloko wana ça prouve que ba ibata bazata na notion na budget. Net yo boza nos journalistes. S'il faut commencer à expliquer au budget, moi ça m'a pris des années dans l'université pour que nous comprenions comment budget mboke fonctionne. Alors bata la rapport au banque et outil ko pesa OK no komona que toza ko tuna excédent budgétaire. Donc c'est naoki ko discuter parce que les journalistes sont baza ko lobelango bango ba ibata budgété ba ibata ndenge fonctionnaka te ils expriment que leur ignorance. Alors il faut ce bangi ba yeba mboka comment il fonctionnaka bazonga sur classe ba qui nous comprendre. Nous avons l'excédent budgétaire madame. Kende ko tala rapport oyo banque et outil ko publier c'est là où tu vas voir tout ça. Ndeko to ko si c'était sans que to beta masolo ya wazali bongo président national na bino azali directeur de cabinet chef de l'état to moni mikanda ebele ezoko uta bongo na présidence ebele zolo ba mana kombo ya Vital Kamerhe azali bongo directeur de cabinet ya chef de l'état balobi ye aye zo dépenser bambongo azako signer bi signa bazo sala ba passation de marché sans qu'il y ait offre donc makambo ebele na kombo ya Vital Kamerhe balobi président Swana et communauté ya ye yenda ba mso babi azo se comporter le la vice-président de la République yo étant que moko ya baye bakambaka bongo na kati ya parti ya Vital Kamerhe to ebi ozali pe moko ba oyo bavandaka na oyo aye mukonzi juste situation ezoleka oyo ezali ndenge nini soki tokoki kozwa ba éclaircissement par rapport surtout likambo zo soit bato ezali likambo yazali bongo directeur de cabinet nini ezosala ke ba document officiel ya présidence ezalaka mis à chaque fois sur la place publique ndenge ya kosutuka parce que même na kabilo toza kofinga ki ayeba ko gérer te to tikala ko mona ba document ko tambola boyete. Madame, biso tozu pouvoir na lolenge ya élection. Tangu to koti na présidence même nga leona bani musalate. Pourquoi? Parce que directeur à cabinet na noche cabinet na été. Ba msusu wana pe nan ba chete oyo to kutaki to tiki. So ke kuno que no mona 90% ya bato bazana administration zaka bato Kabila tikaki. Alors na oki ko kota na débat wana te ya bato ya mauvaise foi. Mais à ce qui concerne le président Vital Kamerhe, madame, pouvoir ezali à cash, ezali IDPS na INT. Après l'union sur les gars qui na Genève, les deux leaders se retirent qui na Nairobi, ba convaincre le peuple ne ba pesi bango. Alors bakanisi ke bako kabola bango te parce que pouvoir ezali à biso, ezali à INT, ezali à IDPS. Wana ezali ba propos ya ba perdant, bazo kanisa ke Kamerhe azani ti nemi muilanya. Au Kabila qui a continué à tonga bimisi na poko te le pouvoir et le pouvoir de Vital Kamerhe. Akoki ko sala erreur ata mokolo moko te. Donc il a tout intérêt à protéger yango parce que bango na fachinde ba se retira ki na Nairobi ba ke ko sauver mboka. Alors toko kota ba discussion wana te. Fachi a déjà compris, Vital aussi a déjà compris. Baza vacciner madame. Mutoki ko kabola bango azate. Tokomi bongo na suka ndeko papi okata nalingai kaka bo o rassurer ba o bazolanda biso par rapport ya pouvoir o ezali ya bino batu ya cash toyeba
à quand le gouvernement et à quoi le peuple, est-ce que le peuple congolais peut espérer dans ce quinquennat de Félix Tshisekedi? Madame, déjà ce que nous avons fait pendant ces 100 jours, et puis si le peuple congolais a encore espoir, ou a vivre qui n'a désespoir, au moins qui mboko eko bongali sous-souté. Alors, bah continuer qu'on peut sa confiance dans le président Fachi, ou azali pour le développement. En tout cas, que personne ne vous trompe, madame, même à ta majorité, en gros, pesa qui bango, ceux qui kabila, en gros, pesa qui ba député, azak ozwa ceux qui ba nini tout ça, ministre, oh et abiso na période na biso, être ministre na période Fachi, c'est être au service des peuples congolais. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Bandeko Balandi à KMTV, je vous remercie de nous avoir suivis. Je crois que ma suggestion Nabino Ekozala le bienvenu. Ma remarque Nabino ba invité beaucoup en a besoin to yambela bino yango et senge Nabino boko mela biso bobenga pe biso au plus 243 90 20 32 131 plus 243 90 20 32 131 et to pesi bongo merci mingi na maman Françoise Vita à partir des États-Unis ye o ya pesi biso confiance par rapport à nous ce que nous devons faire et informer nos frères qui sont de l'autre côté. Merci et à la prochaine.